Yo ebi olamba te. Mwana mbala bataki bunja na vie. Akangisi mo mbongo na ye aye na ngwa 26 famille. Yebisanga lobe olinga olia blo balabala. Masolo e. Mobali na nga nzoka bota libanda. Nga na yebi te. Kobota kene kobota libanda. Abota mwana na mwana musala na nga na kati ya ndako. Masolo e. So avanda abona via kana kanga pene ya na okola na bala basi 5 6. Bata bongo baza okana. Yeba ke so azwi mbongo elo aliboso osala na yangwana. Masolo e. Tozaki na mobali na nga na umbe na sali 10 ans de mariage mba na ndenge to kamana na comprendre po sokola bien te. Masolo e. Kende ba bongso nzoto. Biso bato mwindu to linga biso mamba ko baka. Masolo e. Luko kota na kati ya mobali na yo. Kota pena na kati ya nzoto mobali no yeba alingani. Kota kati ya nzoto ya mamba otika mitakala te. Te bongo te. Masolo e. Era mobali musu ana mbongo na ebela bitena ke sa délire. Aya sali délire a balio. Abimisi mbongo ne asali makamune nyonso. A considérer libala no délire. Masolo e. Tango koti na kati ya relation na mutu. Étudier na mutu ana linga nini, asepelaka na nini, lo nini asepela te, lo ni alinga te. Biso komo to kutani ka to lingani po mobala na mbongo kabela nga mbongo na ofuta ndako kabela nga mbongo na osombela mba, o se plonger na kati ya relation. Masolo e. Tango etani mobala nga lamka ke musala 12h aye olia na ndako. Soit 12h na memele bola biloko na mona place alia libanda te. Mais à 5 ans mwana musala. Yo sokola bien te, o linga ba lingo. Masolo e. Oh, ça fait les infections banda babanda kobaka. Infection bazwate. Yo ka so baki ndozo infection. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure que vous allez suivre cette émission. Émission Nabiso Masolo, na Masolo na lobara chaque fois que toso la ba réalité o ezo le kanakata mokili. Donc ba réalité to biso so toza ba problème, tazangi ba problème azate donc mbote ebele na ba abonné na biso ya Karine Amado TV, ba fanatique na ngai ni on s'en appelle sinon vraiment ba mbote ebele na linga rabino. Merci parce que tozo bozo consommer émission na biso ezo sala vraiment bien makasi. Ba ki juste to tira ba commentaire parce que to bando tanga ba commentaire na bino et pousser biso to multiplier sagesse et intelligence na biso. Alors maël na biso to sani to poussa mo musika. Donc c'est ce que j'avais dit. Tant aux autres la émission tikela kanga commentaire na si. Tikela kanga commentaire na si parce que biso sont des toza boyer, toza ba réalité na kati ba vie na biso, toza ba problème, toza ba makambo mo biso na bandi ko expliquer lo ba yanga kutu bien ya ye kutu nde. Na mono dirait eza passe makasi koleka yanga. Vraiment merci beaucoup na batunyo so oyo bo consommer ki émission nanga. Merci vraiment bozaki wana po nanga et merci na batu babenga kinga, merci na pesi no mbote belé lisusu. Merci na ba les abeilles nyonso ya Karine Amado TV, merci na famille Libota bo consommer émission. Merci beaucoup na ba les akouk nyonso, merci beaucoup et merci à tout le monde. Merci na mikolo, merci na ba maman, merci vraiment na ba papa. Merci parce que bozana po na kolanda biso. Na lobaki ke to bando tanga 5 à 3 messages. Donc, ceux qui vous commis, tout 5 à 3 messages pour na royeba, batubanini, batalaki, conseil nini, bo apporter la ki biso. Tant na lobaki, et na batumsu balobi, pourquoi na koki kopé ça, conseil, babi, pourquoi, avant de kota na sujet, tout temps a vraiment un message, na biso, tout temps a un message na biso, Moussous alobi alobi Yamado yo moko obalite. Alobi bongo yo moko obalite. Karine Yamado na bali na onte oui, na boite, j'assume, mais par rapport à la réalité au tozo mona na mokili, po muto apesa mutu conseil zo singa mutaza na mariage te. Merci beaucoup parce que dans mon intelligence na yo eza vraiment na on a se makasi. À la prochaine fois so tali vidéo na biso landa makambo to lobi na kati. Kota la personnage te, tala mamna loba. Po so tali personnage nanga oyo ka mamna loba te. Mais za la mate ya auto pesa pe batu mususu ba ozala consoler par rapport ya makambo. Mais yo tema ke oyebi te. Yango olobi nanga soki nanu na bali te. Yango pe na lingaki natuna comment
akoki kopesa conseil ya libala lorsque tu n'es pas marié. Conseil à libala na lobi susu conseil à libala pour me taper ce conseil ya nasali banda nazaki na relation amoureuse nanu avant na koma o naza lelo je fais 6 ans na relation wana soki ezaki ke na bala ki na kati ya relation wana 6 ans de mariage mais etikala ko sa mate pour na peso conseil za te ka ke funa za na libala na la alliance munene ndo oyoka te hein na kati ya émission na biso tiré ya malamu ya mabebuaka ya malamu zwa garder basala ndenge wana totanga troisième message comme ça tokota na émission totanga troisième message nga esala nga pasi komona bato musu bazana ba réflexion muke en fait parce que soki eza émission ya ofinga oya otia commentaire makasi oloba oui osali bien comme balobi boye boye mais biso atoza pona ofinga te toza pona ko édifier bato tant musu azangi conseil tant musu azangi place à se consoler ata l'émission nanga akomi consoler problème nanga nde yangwana nga problème nanga ezati ke opona bali te na koloba te bato o bayaka pona ko décourager bato en fait en tout cas na ndia nanga bima na boyi nanga non ça émission nanga so on a posa ya conseil te ke luka no ba émission o ba finga rabatu kota kuna kendo tala na yo pour les Congolais vous êtes comme ça boza na ka pona ko décourager bato ata mta osali kama malamu yo yaka oloba mabe pour o décourager mutu wana Maman Msoussalobi, merci pour le conseil, Yamado. Merci beaucoup. Félicitations, Karine Moutou de moi. Donc, merci. Ba commentaire est belé, mais totangi mwandambo. Merci beaucoup, Nabatouyon, au beau commenter Malamou. Et merci beaucoup, Nabatouyon, au beau commenter Mabé. À la prochaine fois, on a posé sur l'émission pour commenter, zapper, pour conseil et permettre à nous. Comme on a femme seule, tu es là pour nous finga au côté dans les réseaux sociaux pour le baba boba en fait. Donc garde ton coin. Biso to continue au sala musana biso. Donc merci beaucoup. À chaque fin d'émission na biso avant to banda ka kotanga 3 à 5 messages totangi et puis to continuer émission na biso. Dernièrement to lobelaki par rapport à makambuke au bala nani okutana na nani o akota na vie na yo nani ayaka po a déstabiliser vie na yo nanya ki po abongisa vie na yo. Alors nzamba sala rabiso ngolu batu mususu babetaka mabakuli kola zelo akutana mbali mo boza sympa akutana mwasi mo boza sympa akutana mwasi mo bo azo comprendre ye akutana mobali mo bo azo comprendre ye par rapport à la réalité ozo le kalelo yana basi mususu abali après 2 mois 3 mois bakabwana mobali après une année 6 mois bakabwana mobali yana mobali mususu abali mwasi na ya bafanda na copinage bafandi basali par exemple 10 ans na kati ya copinage mais mukolo mobala zumbongo abali mwasi basali une année de mariage bakabwani bazali yo soki na ekomela oteba ke bato ekomela bango baza alors bato ndengo na ndebiso to lobela to epona consoler bango to epona otalisa bango te ke à part mariage vie mususu ezalaka à part amitié vie mususu ezalaka à part encore baneti neni kobota vie mususu eza. Donc, batandinga na ndebiso to kopesa vraiment moi conseil moi ya mukie na maele mukie onzamba pesi biso otosana ngo. Donc merci beaucoup na bino nyonso. Tolobela kiango ton tolobela kiango to moni ba commentaire batu musu balobi te to sema be to kopesa conseil te batu musu habite to ki koloba te. Mais to mona ba réalité o ezole kana kata mokili. To kutana na kata relation to kutana poto sala na mabete. Pour ceux qui nzamba fongoli o motema to omona makanisi eza na kati ya mutu olingete premièrement makanisi ya mutu ezalaka mobali nanga mwasi nanga omona kutu no bobalani te mais mwasi aloba déjà mobali nanga yi mobali pa loba déjà mwasi nanga parce que soki ezalaki ke tolingana po un jour tokabwana mwasi aloba aneka petit chéri nanga analingi nanga eka po tamoto obwana na biso mobile polo ba te na lina ngai po moto kabwana biso
mais er non tolinganaka idée wana no yakabona ezala te er toyaka kovanda nde ba comportement nde yaka osake moi ça za décision habité nga mona relation na continuer souté mobile pas lobi na mona relation na continuer souté eza na ba relation musu ba soit na kababunda chaque jour eza ndenge na bango so ba soit ni ba bundi après ba yokani bango eza bongo baza bongo vi na bango eza ndenge wana mais eza na mutu mususu moi simso akoka brutalité te moi simso akoka ba finga ete moi simso akoka ba gangela ete moi simso so lingyo ayoka fo vantse na se mama omoni okosate mobali musu pe so gangele na miso abato tindi enda ke sala mais so lobi na e papa akosate papa omoni o sala ya mabe papa omoni o à la prochaine fois sate. Pourquoi quand tu as après 2 mois, 3 mois, tu as est-ce que ça pour un comportement à moi si tu as pour un comportement à mobile? Qu'est-ce qui se passe? Entre guillemets, tu as une spiritualité pembe. Pour te comment est spirituel, spirituel. Makamunyo sera spiritualité te. Makamusu ezalaka eza ndenge mutu azali. Mutu mususu na relation au kovanda te. De préférence bo zana ki copinage, beaucoup tani boke bo beti masolo bo seki bo lié bo meli ye pona ya omona ngo bien. Mobali pe mususu atali ngat libala pena na kokate. Ye vi na ezaki il faut avoir neti par exemple akoka ko zwanda kute vi na eza vanda na flat, vi na eza faut abima na buta bimi désert azongi 4 heures ba to bongo baza. Mais ce que serait coïncider que à côté na kata relation mo betam su moi si wana aza habitué na makamona te peut-être na ki copinage on dima mais na kata mariage on dima rote et comme déjà problème tam su ninga zana to peut c'est exemple o ebineti ko lambate en fait mais ta bozaki libanda mobala o supporter ali abiloka balabala parce que ayebi ke ate na mo na bali était bon ako sokolela mbala ngata ko nika chemise ngata je m'en fous non tina on a lavage mais herbe au bala na boko mesika mbongo comme ya calcul et ça sou ya ba dépense te soki yo mesana ko nika bilamba mobile te o mesana ko sokola sa pantalon mobile te mesana ko tia cirage na sapata mobile na ote est-ce que abando benga ka mwana coordonner atela ke cirage est-ce que abando benga kaka abando zwaka bilamba ake tika ngona lavage ba sokola est-ce que au salango vie à libanda vie des couples na vie à libanda et comme à des choses différentes na lobaki on émission na biso lekaki na lobaki soki moi sina mobali babala ni ezo ndire boke na vie mususu pourquoi na vie mususu kuna bokomi ndako mo eza souté que on ozonge pas biso ba 18h kuna mama neza souté et comme vie na bino mo mabwandola le sika mo bola mo sika mo mamnyoso sika moko mobala avant bima foyeba mobala avant sala bo foyeba makamnyoso yo foyeba siko yo omesana na makambo wana te balakisa ope yango te makamso eza makamte ke o milima bete makamso ya problème éducation mutu mususu pa na bango ba édika e bongo te éducation na ba pesa yango te ba laksa baninga ye ona o sauter ba mir ona o sa makamususu e comme elle na vie de couple comme elle est difficile comme yo bandoki balokinga ndoki azate yo mondo ki avinao yo ebi olamba te mwana mbala bataki abunja bunji na vie akangisi mo mbongo na ye aye na ngwa 22 famille yebisanga lobe olinga oleblo abalabala yana mwasi mobali muso ali aka fufu apiote soko azonga ndaku 23h tu es obligé de préparer les fufu à 23h po ya lia fufu moto apesa mbongo na ye mibala bongo baza po mama bande kolobe ezate ke mama abino azaki a édika yo mabe ezate ke mama abino ayebaki ko peso conseil te abanda peso conseil abanda vendre son assez azoloba no mwana nga mwasi omoni un jour nga na ozate ozayo moko et comme na niveau moko boye o comme appelle kwa nga alors ngo faut tala nga mama ndenge na salaka yo bia mama ba distraction mama osela nga ba distraction boye likambuni na ngai pona nini papa mkomso azu mwana ya mobali akene na kwa mwa vandisi ba osola lokwa mibali mibale azotaisa mwana réalité omoni comportement mama no yebe un jour okuta pa mwasi kingandi mukolo linga mwasi okuta na caractère o alors il faut za la mobali siko po lobi na ezala bien yo bia papa ba distraction nga kuna vina na obala na ngati papa nga mena ba distraction bo mais lelo za na kata mariage marmi o subir yo randi soki bo sali 5 ans par exemple na ki copinage boye ko balana
bosali inane bokabwani yebisa ngoseni oseni pourquoi on dit même mariage tolobaka milieu mabe po nyonso tokoma lobaka milieu mabe ezanga te milieu mabe mutelanda nga milieu mabe mutesala nga bo est-ce que mambo wanda osala ezaki milieu mabe ezaki ka envoûtement est-ce que makambo yo sali ezaka envoûtement maman moi benga na téléphone azo sanga lobi ngala mobile nanga to vandi to sali 15 ans de mariage mais na 15 ans mobile nanga nzoka bota libanda ngana yebite ko bota kene ko bota libanda abota mwana na mwana musala na ngana kati ya ndako mwana musala ngata baboti ndenge zala kake mwana musala azan zemi pe ko 6 mois et pas patron a ici paiement soki musala esili ozongela musala ayaka pena mwana na ayaka na mwana go aussi 3 mois patron a ici comme de sto médecin to c'est déjà 3 ans déjà té yaka ka na mwana tche mwana pembe osai musala ka mbamba ata 12h 13h ozongila nzoka mwana mbali na moi ça ndengo na soka bomi libala yo condamné entre guillemets toke dans la logique des choses bolingo non te lokwa na caractère mutu na comportement mutu akutane lokwa ndengwana soka lobi ki na boyi na ngali bala yo o condamné mobali mobwe abali mwasi na che mwasi na ndako asala mwasi nyonso apesa nyonso mais moi si tellement qu'il y a qui ndumba wana ya makila abimaka libanda mobali na yebite soki moi sa ndengona bakangi balimbiseka bavanse ya libala maman nabi ya 15 ans de mariage na mona mbana nga place a derutata mkomote chaque dimanche to bimaka biso on sona bana toke tambola to zongi 19h to kangi porta ndako to lali puis donc etani mobali nga lamka ke musala 12h aye olia na ndako soit 12h na memele bola biloko na mona place alia libanda te mais a 5 ans mwana musala mobali nanga azonga kanda ku 18h aza déjà ndako mais a 5 ans mwana musala au tunana sani na boma libala tona continuer mariage azan king habitant na telle émission na yo na bina benga yo na sola na yo kotanga kombo na ngate na otaka ba commentaire batu ba okoma so na okozwa pe idée par rapport à commentaire ndenge lelo to comment osala que so za na problème faut partager on a monde entier batu nyonso ba yeba malgré bi batanga kombo na été ndenge lelo to comment osala so za likamu foya o expliquer peut-être journaliste mo alobela likamu na sens mabe na sens ofinga te o libumu mutu munene makolo mikete na sens ya bien yo faire comprendre ba intellectuel o ba otala biso so que za yo na place ni osani a découvrir que on ndenge nini ndenge zaka mwa musala tiki téléphone jour ango ya kina mwana te papa zaki na musala vers ba 15h téléphone a bonne et sonné abaluki abeleli ye oza wapi oza côté ni téléphone ezo sonné abeleli téléphone ekati pas amoni message ekoti oh ate message boye akipete pas message mususu par curiosité na ye abina cliquer na tanga message o a cliquer tanga message en mbali yo osani yaya na kata mariage na kata ba couple ba réalité zali c'est pas dit que ce muninga aomela busoto na yo lobite comme aomela busoto na nga na moneli e petit na sa elo te oh nga mona gérer bango bien ce ba salio et soit mobali soit dérouté ça la elo te mais moi si soit bimi libanda mobali akokufa
mobala dérouté na moi ça za moté ya munene ya olimbisa otala ah papa bana ngai ah na boya ika po ah te bon comme ça na ya liboso na limbisa na ngai yo to ba limbiso yo commission habitude na njili mwasi na sekomafu mwasi okende masina mwasi oyeponga bi mwasi tokomi na kasavu mwasi na bandal mwasi yo ba réunion soza na basi batu nyonso te tosalaka na bango so leki boye te ye mutu atekaka na kwa ya biro oyebi te kasi nasungaka ye mokomo te soki nga mwasi no na bi nasala baréaction ya ndenge wana esepeli so nalingaka koloba chaque fois ke motema oyo oza nango yango mpe mwasi aza nango oui bien sûr mwasi azalaka mama azalaka na motema monene mais biso nyonso mitema etangaka makila moto motema etangaka mai aza te biso nyonso ezalaka makila yebake douleur na pasi oyo oyoka so opesi yango moninga un jour so oyo asali yo mabe ana esala pasi mama na bi nasala nde nini nayebi te nasala nde nini nabetela famille na nga lisolo na expliquer ba camarade na nga na yebisa bato nyonso bayeba na bango ke mobali na nga azaka mobulu mobali na nga lala no atika na ola libanda te mobali na nga atikala kolia biloko libanda te mobali na ngai ata na restaurant liaka te abitala chose plus grave na restaurant alia te restaurant kaka liaka te bilo moi musala lambe olia te fois pointer sani mais j'ai courage olongola moi si musu bilamba na sandeni abina ngaso sengina na TV na vanda na lobela ona oya mais na poso sambusa mobile na ngate naka na posa to partager na bino na partager na yo boye betango lisolo tango betango lisolo so bato bayoki yango ngana otanga ka ba commentaire na ba commentaire na biso to luka vraiment moyen to consoler na ba commentaire na biso so to koza na opinion moko te po biso so to za mutu moko te mutu amtana réaction na en fait era mobile musu ana mbongo na ebela bitena ke sa délire aya sali délire abalio abimisi mbongo ne asali makamune nyonso a considérer libala no délire yo bitena su mobile ya vinanga après 2 ans 3 ans bokabwani ya monaki nango délire délire nezaki bongo yana makamsu mutu musu avanda abona via kana kanga pena yana okola no bala basi 5 6 bata bongo baza okana yeba ke so azwi mbongo elo aliboso osala no yangwana ena mutu musu kanga so na zwi mbongo na osomba voiture so azwi mbongo okesoma na voiture parce que eza ambition na ezaki bongo ke mkono ozana mbongo na osomba mutuka est-ce que ezaka important faut ya osa délire na nzota mutu ya ba réalité za na Congo ba réalité eza so mutu abandi ko expliquer que ngana kutana na problème boy ngana vanda boy ngana sala boy olobobi te na moni yangeza malamu ya yepe na kutana ne na solo line te ya zo mona pasi ko lekanga te yo loba ya yo leki ya batu nyonso mobali na tani une fois za malamu pa mwasi na ye ezaka na RTR na ngonga te se comporter ka bien soko za mutu ba cadeau na ba surprise makamsu faut ko étudier ka mutu tango koti na kati ya relation na mutu étudier na mutu ana linga nini asepela kana nini lo nini asepela te lo ni alinga te biso komo to kutani ka to linga ni po mobala na mbongo kabela nga mbongo na ofuta ndaka kabela nga mbongo na osombela mba o se plonger na kati ya relation mais aussi longtemps éviter mutu ana alinga nini asepela na nini mobali muso aoki ko bala o lelo ana comportement mususu aka cho alliance musa pe changer ba idée akomi na bizele nepe muso akana ko zana na vie donc okomi différent nga na préféré na nga to zaki copinage retard oso balaki luko yeba alinga nini lo nya sepela nango luko kota na kati ya mobali na yo kota pena na kati ya nzoto mobali no yeba alinga nini kokota kati ya nzoto ya mamba otika mitakala te bongo te
ya ko étudier comportement ya mutu oyeba ke alingaka nini. Yango na mundele so va na mwasi to ana mobali ne aotala ba caractère o eza compatible tateka o ngana eto vanda te. Mais biso mobali nanga nazana mbongo ngape na kufi na nka wana po ani paska kabela ka olinga e po kabela ko mukolo osila mbongo oboya yi. Olinga mobali wana pona mawa na muntu vanda ka pona mawa mukolo mawa wana eza na kati ya motema esila oboya no so ba décision otika. Mama na lobi nanga asala nini mobali ne aboti libanda yena mobali ne bapesa na promesse ngana obota libanda te ti to koma mibange to koma bakoko mobala bande ko yeba ba beteli lisolo te yemo ake découvrir on a téléphone na bonne na ye abenga na bonne asenga mwana na bokola to continuer libala abiso na moni mobali ngana o mo ko ndene étranglé mba mo kufa ka makambo esila to kabona ka mba moko eso na ovanda emoso na talika bana ngami balo na boti na bite na vanda kata mso na zo mobali osunga bano te tamso linga bonde papa bango linga bango te ozovanda na libala ana pona mawa ovanda na libala pona bana po bosu boboti yango evantion na libala mais au souffrir makasi tanini o misepelisa tanini o vanda uza nesengo tanini mobali muso yesa mosa likanga bi na comprendre eloko benda kanga epana ote osana emamoko na nzoto do benda nga mususu alingi ne kata mususu ndenge ezala kake bo vivre na bolingo muninga sia bayana yo mais akeka alingi libanda boyi na eko boya yo par rapport à ba bienfait atali par rapport à ndenge bo vivane bo passer ba temps ebela biteso na boyi mwasi nanga et ça peut mabete to so boti bana bana basi ba koli mais nazana moi petit chéri nanga mo libanda sepelisa poani mikolo kute koma nango lit contre la vieillesse biso soto lité ya kala na sikezala te zaka makasi kana obongisa bamsu babi clou de girofle ozongu na babi tuta ai yo tsaka loko te o utana politesse ya epa la bino memango tina ndaka libala mais olinga mobala zala fidèle olinga mobali azala noble donc mobali nanga ndenge aza boye il faut opesa ba qualité yo moko ozata na qualité mote mwasi nanga fo aza boye mwasi nanga fo aza boye mwasi yo moko kibomoto wana oza nango te mais oluka moto aza ndenge wana oza en sens qui bo moto ou est-ce qu'ils ont un terme tous à nyama parce que si on comprend que naza moto ba degré na ndoli ngomo kita ko minute na 70 tane ko mo ke mabe yo mo ko mo luko bongisa biso ba msoto za seto sto boti ko mo mona mobali on dirait ake luka ka mbonga yo pesa ngana lia la boko la bana ngana na tina ne ka yo za tina ne te libanda bana tina ne ngo ba bongiseti yango ba aussi c'est ba sentiment et mike no yo koka ko sisa te wana mbali msalinga ba kwanze na mukongo ba simbe mwa mandefu yo mandefu simba ka te mukongo kwanza ka te sa makolo sokola ka to chaka pe makona basente bo soko te musuba che bazu ba kone ba che bien na base ba pakoli ba fia lokuta pe asoma mwa ketazol na 500 atie wana bongisi makolo bien mwa mouchoir na ye ase asomba ki déjà atie wana bongisi makolo bien apakola mwa vaseline ezoko ngenga tanga kozwa ketazol alekisi likolo sola makolo esili mobala bia nde na moni place na kovanda ba plus de girafe bato eza nango ba ayi ba nini osangisi sangisi osoki
ozo changer au système batu so lo bakao kuna basala ngo te basala kaya ya mutako sote o kuna batiaka eloko te kuna bazongisa kotia batiaka eza nde mona papa soka senti pression kita okende hôpital babongisa nzoto ba papa o ngai naza muta pression ni yo zana pression ni kende babongisa nzoto biso bato mwindu tolinga biso mamba ko baka biso zana biso mindele te o il faut na leke pas docteur va me regarder soki mukongo soki nini esali soki ndenge ni te biso toza bato ko baka papa tanga wisi na poto ezali tanga wisi na kisangani eza tanga wisi na gome ezali ba makasa pe mususu eza esungaka bato eza soma mwa makasa na yo sangisi mwa lumba na yo otie kuna mwa mafuta mbila yozo kobomba ka système yo bitenga na osala eloko tenga za muta pression yo so mona muta zu Thomson atumbi ezanga episa lié so ngo tumba Thomson ata soso ngola mbango tia na nzungu fo saisonner eloko nyonso ba saisonnaka o saisonner tie mwa epise sokole ngo mwa bi ozu mwa matungulu otie ozu mwa ndembe otie ozu mwa nini otie tango kolamba muta kati musunya soso azokelenge soko zuka soso pambo tie na moto bandi kotokisaka oh ça fait les infections babanda kobaka infection bazwa te yo ka so baki ndozo infection mate ya kolakisa kutu yana ngosute ke il faut ka mama nanga lakisa ngate so koti na TikTok okuta mate okoti na YouTube okuta mate bato bayoka soni te munoko nenza ka pia azoko teya azoko lakisa na ba système ko sala bo kozongisa bo tozaki na mobile nanga na ume na sali 10 ans de mariage mbana ndenge to kama na comprendre te po sokola bien te wana sko kota ba mama o sokola bien te yo sokola bien te o linga ba lingo non comprendre mikolo azonga ka 0 heure oza solo kuno ozo sokola bien te ya ezaka na osu ya cherté ya ba 6000 francs ya ba 500 francs selon capacité ya mbongo no obongisa nzoto no bon son ka za bien za propre papa ou mais ta ya ou mais là nandeni ya kitoko papa yo zaka kuna nanguto sali kutu nano eloko te ebimi na yango moko yo bitenga mwasi nga supporta ka ote ok pa mutu mso osali bien sokoli maya zongi na ndako ba mutu asali eloko te to changer en fait ngapo na nga mimi no baka to changer to changer to changer changement nananga na yo esa biso bien maman alobi to loba na ye asa ndenge nini neti nga na moni conseil ya opesa ezaka ke afana na ndaka libala na ye akamwana mobali ne po aboti libanda bo soki e considère que lobi aboti susu lobi kuna aboti susu po mibala bongo baza yanko ta moni osai ndenge na ki aboti yo ndo otika na shock ye etalete ya oleka ne nzela okasolo banzela na okende ngapo na conseil ezaka afana na libala pona moni eloko so oloba te conseil eza afana na libala na ebite so bino opinion na bino ezani nga opinion na ngeza ki afana na kati ya mariage na ye mama mobali no a changer continue kozala ndenge ozalaka soki o se comporta ki mabe peut-être ngo sela ke bimisa ke libanda ta muso se soigner ki bien te ta mususu yana ba makamusu to sala mu comme musu to lobela ngo parce que le lot to lobela ngo te to laksa ndenge to lobela ndenge nini ya ozalela pe na mbetu en fait yana ba makamusu oyo sala te peut-être pas moi na musala trouva ki yango to lobela ngo ça fait trop mal en fait. Donc merci beaucoup na bakions pour lundi biso vraiment na Karinya Mado TV et na pesi vraiment bambo tebele na Marina Ngoyi ma copine chérie et Adiane Kamwanga la canadienne la femme de Papa Dido motema vraiment ya Papa Dido couple mon kitoko donc yo sazu ala kwena yo opwani pa Dido abina kabiso linga bon ya biso to binisaka ebo yo sani pona mbali biso fabina ba délire la biso ya mweza la dengwala donc bon merci beaucoup
Et merci beaucoup à mon président, président qui est là présent. Alors, c'est une émission à bien. Et merci beaucoup à président Caleb. Donc, président Caleb, bisous et belé. Et je sais que tu es là. Aussi, ça m'a le président. Pardon, babi président la sida aza papa bana en tout cas vraiment il faut qu'on respecter pour respecter tout oyo baza ba responsable en fait président za responsable ero ya na TV pour le balkamo président faut yebolingo lo banini bana bazo kola to banda pi mamba banda kala to banda ngokala to banda finga tongo tisiko to finga ke ka to kotika te to pema vraiment côté wana et ça vraiment mabe parce que bana bazo kola ils ont ça vraiment qui to côté pour congolais olingaka côté mo olukaka mutu faut zoena côté mo ya muke ya mabe pour obebisa au développement ngo commission makambu na yo comme on dirait vie non mais aussi longtemps biso mo na kata ba vie na biso to zangi ba problème te ba via batuka to kota et ça qui to côté ça vraiment bien te et so que na page à présent okuta à poster azana ndenge bino bo lo baté. Donc, et ça m'a bien makasi et surtout mingi pour na bana toza ba responsable tant to sala mabe totalaka aza responsable na niveau nini so kala ki ataye moko ko finga mo essayer l'autre mais papa baninga vraiment et ça qui tout côté donc merci beaucoup à tout le monde merci beaucoup na batyon sozaki vraiment awa merci et merci na linga bino je vous aime beaucoup merci beaucoup na abonné nanga et merci beaucoup to aimer vidéo to partager et ça langa vraiment bien makasi je vous aime beaucoup je vous embrasse merci beaucoup à Gloire Ngoma Motofa 3 Taraye image en or donc merci beaucoup à tout le monde je vous aime beaucoup je vous embrasse de tout mon cœur nzambalo la bomba bino apambola bino bisous bye tout émission.